Balobi o ezali Vicky Levir. Balobi tozo ko interpréter papa na biso o atiki biso Papa Wemba. Est-ce que yo banzaka pinga yo? Onga mabanzo manga eluka kayara. Est-ce que isala kayo mawa? Soki yo banzita mwa bolingo la joie. Mondele ya sala l'hôpital bakoni yo barabi. Kao osali ko sala oya bolingo ronzo kandero. Susi ya bolingo ebeli sakaro. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monantie Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bo s'abonner bele. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Comme la vérité. Nkumu Africa TV Bo s'abonner massivement. Baïbalingara Serge Bo s'abonner dans Nkumu Africa TV. Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre chaîne panafricaine Africa TV et vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission de chronique musicale Décollage présentée par moi, votre humble servante Barbara Mapuata. Je tiens à saluer toute mon équipe technique. Je commence par mon coordonnateur, Monsieur Armand Bouka, Marla Toukoula à la réalisation, sans oublier Fia Lungila et Viran Nzambi, le réalisateur manager. Voilà, nous entamons notre deuxième partie de l'émission avec le Banaba Jiba Africa. Mais je tiens à souhaiter un bon confinement à Waterloo, Mokondia Italie, à Héritier Scram, Nagler Bouéboué, Trésor Ikulu, sans oublier la maison intelligente depuis Brazza, Monsieur Firma Mossoni, Nikes Biodi. Malgré le confinement, le Banaba Jiba Africa, Bazakaka, Bazali, Moussa les Anangokara Pepele, banango bossa musana ban kitoko ba répétition tout est ok na part ya bana bakaji ba Africa comme vous le savez bazaki na production Moria Mouneni a participé à l'événement le bal des immortels qui a été reporté suite au coronavirus. J'espère que si tout va bien dès le confinement barozong la activité na bango. Je suis avec Sophia Baz et sans oublier Bobette Tenga ya Mokoyo et Esther Huguette, Vicky Levure et Abrita. Bonjour Vicky Levure. Bonjour. C'est toi qui représente aujourd'hui le staff, hein, le groupe. Vraiment pas tellement, mais nous sommes là pour représenter notre groupe Banaba Kajiba Africa. Kajiba Africa, pourquoi? Pourquoi Banaba Kajiba Africa? Oui, nous sommes Banaba Kaji, nous sommes des groupes de filles. Nous représentons Banaba Kaji, c'est parce que c'est le nom de Banaba Kaji. Banaba Siba Kaji qui est en Chiluba. Oui, Banaba Kaji c'est en Chiluba. Ok, d'accord. Alors, Sophia, Yom Tozana Micro, c'est toi qui représente, comme tu l'as dit, comme tel. Toyebaki bino na moi système mon bozaki pas vient biso et pas Lyonema. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah mort au moni changement. Ezaki ni boyi pare boyi la ba mongo et ba festival se pendeni ezaki ni nyango pour lelo bo benda na boyi apparemment non towele la na biso mbongo te towele na biso eloko te totala ki ke non tozana ba capacité o ezala ke to vendre na mutu o azaki vient na biso to travailler ki na ye mais itili ke banda ko comprendre te ke ba petit ba na travail ba petit fallait ke na musana bango bazala moins rémunéré et on totala ke non ba capacité on nzamba te kati na biso na mayelo to tangeli classe. Nde to benda na ki ba master pembe na ba vient na biso ba pesi biso ba mayele mususu ti lelo nde komi bana ba kaji oyo nde to benda na biso sans rancune sans problème donc via tira na mopandi na biso pe bana ba kaji na mopandi na biso donc c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Donc problème des langoté. Non biso problème ezate na part na biso tala ba bobela ka $12,000. OK problème langoté. Wana ezali ezako banga ya bango nde muto parce que biso moni mwasi abanga raté. Tango mwasa na musala lobite ya musani ati yango na kati ya musala na ye alingi amoni saliboso bato pembeni ya Armabuka donc toza na biso pepele balobi to banga na biso te donc biso ba 12,000 wana eza ya bango soki pendenge nini mais biso to yebi ke makambo ya danger zoya parce que ba reporter otonga to sana temba e roya e kozala ya bien donc biso toza na biso te o rankini o boete bana basi moi si azara na rankine te si parce que toza na pour nous représenter basi
basi o bazala na ba misala na bango munke mwasi mususu o mona ki azana armona nzoto o bomba yango biso to bombi yango te toza o na wolo bande nini ngai are loba na kati na ngai musala na ngai eloba na kati na ngai ona na mwa parcours bana bakajinde sangisi biso skoto sali logo po mokili mona basi baso beta o mona guitariste soliste so beta o mona mutu mbunda o mona donc to représenter vraiment bana bakaji na entièreté na mobimba donc sans rancune. Chers téléspectateurs, Boyoki Binomo Kondenge, Vicky Levira Lobby, ce sont des chanteuses, alors pas comme chanteuse, ça pas un pas Boroyo Kabango, bon senti pas que non musique donc et Vani la Katia Makila, donc bazo Salamusana Bango comme tel et je ne peux que vous féliciter. Alors nous allons interpréter, vous allez interpréter combien 4 titres? Oui. Donc nous allons commencer par Kake. Bakake et puis on revient quand c'est qui bino bana Congo bana Kinshasa mingi live donc tout ça bana katia live donc oyemba ndeko oyemba quand des bobi na katia confinement donc faut musique qui peut me quand on détendre biso parce que trop de stress donc musique n'aime ça la biso bien à ce moment où il y a confinement alors Bakake avec les bana Bakajiba Africa. Arma Buka Balobi Arma Buka Yende Zela Yabana Bakaji Balobi soki oboyi osali mokili na yo Bakake ezanga vulai betina motema nagara motema mo baby nakoki te o bolingo ngai nakaba mingi lelo efuti ngai lifuta ya punda o motema ya mwana ya moto nzoka esuaka boye ngai nakehi solo nakei komi baby sananga motema mwanga moke nangele motema mwanga mabanzo manga make nangele mabanzo manga motema mwanga moke nangele motema mwanga mabanzo manga make nangele mabanzo manga bakoyebisanga balobi bolingo ezali na suka tero na tika o nalembi yoka tia banzawa mama bakoyebisanga balobi bolingo ezali na suka tero na tika o nalembi yoka tia banzawa mama ba mokili baloba balemba wapi yo bakomata lelo lobi bakokita na tika nalembi yoka tia banzawa mama ba mokili baloba balemba wapi yo bakomata lelo lobi bakokita na tika nalembi yoka tia banzawa mama balobi FBI international na kati ya Luanda vrai chéri amima mima vrai chéri Arma Buka Bobete Tenga balobi ya Fiesta Sofia Bas Tibuka ezanga vula betina motema nangara mote
motema mobebi nakoki te borolingo nga nakaba mingi lelo efuti ngai lifuta ya pundaro motema ya mwana ya moto nzokara yesuaka boye ngai nakei a Barbara ngai nakei komi bebisa na ngai motema mwanga moke na ngele motema mwanga mabanzo mangai make na ngele mabanzo mangai motema mwangai moke na ngele motema mwangai mabanzo mangai make na ngele mabanzo mangai bakoyebisanga balobi bolingo ezali na sukatero na tikao nalembi yoka dia banza wa mama bakoyebisanga balobi bolingo ezali na sukatero na tikao nalembi yoka dia banza wa mama 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 Bravo, 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 bravo. Bana Bakaji wa Africa. Bana Bakaji ba Africa. En tout cas, merci à toi, Vicky Lévure. Merci Mais je beaucoup. reviens. Sophia, comment vas-tu? Sophia, c'est toi qui représente. Tu as un micro avec toi là à côté? Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien. Très Namoni bien, lo batam na merci. suka kuna. Suka to batam ka système ka ya confinement na mo coin kaka. Si salinga bien pena lelo pe na moni penda talent parce que très souvent bolé kanaka vous passez message et puis après on se sépare dans Léo Léo. Alors Sophia Vision et Bana Bakaji ba Africa, c'est toi qui es la responsable il y a un mouvement de Bobendani Siko. Quelle est votre vision exacte en fait? Merci. En tout cas pour la vision tellement comme ma biso bazali nature quoi papa mazali et puis Clovis malgré tout hasard en déplacement azate. Donc vraiment vision ezaka to kende to bima to ça salama makam to ça jana moi elo na biso il faut to boka mais confinement dem te kangaki. Donc j'espère que ceux qui makabon efungwami dans vision ezaki to bimsana mo eloko na to binsana pe mo qui va comprendre déjà que bana ba KJP baza donc confinement auto bosser dur donc to ça makambo vision ezaka ke de makambo ici là biso to boka bilo na biso to bima to kende bisika o esengela ki to zala mais to zana noana. Ah, ok. Vous avez déjà dans le studio, vous pouvez déjà préparer mais l'eau moro boaka déjà pour dès que déconfinement faut et l'eau moro moto zara déjà pour nous confirmer bino la terrain. Déjà coûte aussi ça qui déjà donc to bika na cheto abate na cheto to bika rapoka banga bazo eloko moko mais et ya nongo eza ngo déjà ebata ya on peut ezo sous comme na cadre ya confinement donc era confinement ici là donc trop donc to bongisa ba ceinture moi kobina moi loquette ça là moi genre donc bana bakashi ba ya mabe makasi ndenga bien siko. Alors que penses-tu des ya ba collègues na ozana bango na kati ya mouvement? Ouais, bah collègues na en tout cas tous bien hein, malgré absence ya moi quelques-unes entre nous là. Bah moko azama moi malade ba msusu moi ba empêchement en tout cas tous ceux qui to tambola bien makambo yeke ndeki toko donc inité bana guerre à leadership te ezalate même moral donc toi la vision moko toi même moral donc dans les bons hein business tous bien bobet kuna yewana kuna Vicky Lévure na mona ba essayer ba brita ige ngaye afi Pichuna Niclette kitoko producteur na été producteur na été mais
bato manager baza na bango mais totanga nde bakombo te mais ba manager bazali ba chargé de communication bazali mais baba totanga na kombo te mais posa kotanga mais na kokate na tigi na te bomba kaka na bombi bomba kaka to c'est la cas des confinements. Alors nous avons je me suis rendu au fait Bobby Boza détient eloko moko na oyezo bima za na studio mais apparemment vous êtes plus dans les interprétations. Oui, apparemment oui, c'est parce que moi eloko on a au moni eloko na biso to ça qui poto bima po et bon on a ba maxi single hein. Maxi single, il y a combien de titres? Tous en Hollande 4. Et belé en amour. Toi on a moins 4. To bimela dia moi na moi ba lolengo na po ba o ba ebele biso na ba genre wana ba comprendre que bana na kaka o ba yemba wana ah ba o ba interprétateur ce que bilo na bango ngo ba boa ki de to pesa jama pour ça. Donc biso to beta nyonso to longa na cadre que ba vient na biso ba comprendre ba maman na biso ba comprendre que to beta nyonso. Et peut to yo bimisa ilo na biso ba comprendre que ba noti ba boa ki mo ilo na bango de bazala dia na moi bilo mo. Dans les bons toujours. Ok, d'accord. Est-ce que et on revient après? Balobi o ezali Vicky Levi. Balobi tozo pour interpréter Papa Nabiso o atiki biso Papa Wemba. Est-ce que yo banzaka pinga yo? Onga mabanzo manga eluka kayara. Est-ce que ça la caillou mawa? Soki yo banzitanga bolingo la joie. Mondele ya sala l'hôpital bakoni yo barabi. Kao osaliko sala oya bolingo ronzo kandero. Susi ya bolingo ebeli sakaro. Balobi molokai matonge. Est-ce que yo banzaka pinga yo? Bonga mabazo manga eluka kayara. Est-ce que ça la kayo mawa? Soki yo bazitangwa bolingo la joie. Mondele ya sala l'hôpital bakoni yo barabi. Kao osaliko sala oya bolingo ronzo kandero. Susi ya bolingo ebeli sakaro. Kinga mwindo ekongenga roro kate mote makati aba moi moyora nani ya bombi motoro nani ya longi yo pesi mokongo ponini otinga mbeli na mokongo rere bonga kiyo tiana motema na miso yolo bananga esalingaro ambiance a mokili ememaka na kufa Butualelo ekotelinga susi oro na miziki ya viva na koyemba oro na moni oro na ya sere sere oro na linga ki na tuna moteme boro soni batoro basala ki ebele oro na boya ki baye bambanda ganye oro butu amawara lelo na la lite oro wale ya toya nzembo ezero. Ba petit bakoli bana bakaji bango yoyo. Balobi Clovis esika osali ba petit bakoli. Attention kekele 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 kekele. Attention kekele Fana misa na Dallas. Comme on fait, l'autre a fait. Bana baka shibaye ma be. Ah oui langanga. Patricia Luboya, Rick Mukoka, Balobi Armabuka. Écoute Fana Kubaya Dominique. Sukuma. Mettez la bango
Nathalie Soleil ya Kaluchi na Jamusket. Merci la kate. Balobi Africa TV. Yango nde makambo. Balobi Asane Boulongo Arafat. Balobi ya motema. Soukouma J.R. Collé. Ah ouais. Bravo. Merci beaucoup. C'était chaud. En tout cas, merci à toi, Vicky Lévure. Merci beaucoup. Mon ilo kwa ngikoti ilo kwa na confirmer que non oh benza nous liste. Ya makila. Ya makila na sentir en penza. Alors je commence avec Bobette, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Les confinements, comment ça se passe? Bah confinement ça se passe bien, toujours confiné, donc parler, moi rap, moi parler. Parler, moi bah rap et tout. Alors beaucoup t'en as pour moi bah exercice à répétition. Bon, tellement que toi confiné tout le monde, nous doit travailler quand il pas na bango. Oui, toza nango, naza nango, nga guitariste, naza nga guitare, naza kutu na ba instrument ebele. Ah, ça c'est très bien. Naza nango ba drum, ba synthé, ba guitare, na ba basse. OK, d'accord. Alors vision musicale no ezarani. Bon, vision nangeza que na ke liboso na sala exploit. N'est-ce pas Maman Biliabel par exemple? Collé quand même bango. Totambola monde entier. Tout ça l'album mais ça na ça l'album mais ça la succès pour na composer rapper. Na composer ça là vraiment ba chant penza na sali penza. Il y a 4 singles, 4 chants et posa na bozona moi bloko na. Nga penza na titre o nga moko na sali. Oyembi pe yo moko. Te nga na oyemba te ba chanteuse nde ba oyemba mais na yemba rapper na cœur na zala na nga mais otika ba chanteuse ba yemba. On a composé à Rapenza. Donc, comité. Il a commis Penza sans que Mouta Baxelanga I.O. Ok, d'accord, merci Bobette. On peut passer le micro à Iguette. Ma chouchoute, comment vas-tu? Oui, je vais bien. En tout cas, Léon a senti que dernier. Obet la ngara mbunda Léon pala moi bâti le penes nyos surtout penda grosse caisse nyos surtout on a penda tu t'es deux fous la fond. Oui, oui. Alors, Iguette, relation na yo ni nyoza nango na ba artiste musicienne mususu o ya bana bakaji ba Afrika te hein. Est-ce que vous avez facilité la communication na ba artiste mususu ya ba musicienne? Oui, oui. Est-ce que ba si ba solliciter autant mususu ya ka tan so betela nga mbunda et tout? Oui. Basé Benet ya Igembo. A sollicité un peu ya ko beta mo eloko. Baza vraiment belé, basé belé. Donc on a facilité la communication ba on surtout besoin de bien. Oui, très bien. Très bien, ma casse. Alors, raconte-moi le confinement de ton côté, ça se passe comment? Oui, ils ont les gars bien. Malgré tout ça confiné, ils ont les gars bien. Travail, les gars, on peut très bien. Que penses-tu de votre groupe d'orchestre féminine? Bon, ils ont pensé à la groupe Nabiso. Bon, tu penses à ma bébé, ma bien. Pour tout le monde, ici, Kaza, échec, si. Tu as le bosso, tu as le monde entier. Tout ça vraiment ma cambo oh ba maman ya biso ba mbilia belle basala na ba mama tchala mwana tout ça vraiment ma cambo pena o ego tombola culture na biso na bo mama na kati ya mboka na biso pe na kati ya Afrique mobimba. Oui. Pour rêve bitango comment bon j'espère que bon oui la monte pour basi na tu nanga ba vie pour basi pour na moni bino tout besoin ba rêve ya minene mais n'attends on a j'espère que vos habits sont tous soudés l'argent ne viendra pas pour vous séparer après vous en habits soudés oui tout ça toujours soudé. OK d'accord photo banda kala oui bani makas ça c'est une très bonne chose. Oui. OK d'accord nous allons passer les micros. OK merci beaucoup. Alors Brita yo pour banda na bon banda kala. Ouais. Souvenir ya malamu yo zanango ya musique depuis au banda musique. Bon souvenir ya malamu eza na kota ba place mususu musu na revate ko kota na beta donc souvenir ya malamu yango wana. Yes lord. Na nyata kinga kati na ndoka na sango.
Pour la musique, Oui, oui. et na nyata on a mon dans la place on a Kingakat. Oui. Ah, vous êtes dans Kingakat. Oui. On est dans le chantier. Et ça anniversaire. Bon, ça le 8 mars 2017. Ok, alors le confinement de ton côté, ça se passe comment alors? Ouais, toujours confiné toi na bandaku. Tu travailles quand na bandaku. Bandaku. Ouais. Et que penses-tu du coronavirus, les gestes barrières? Coronavirus, bon. Bon, malade, on soit disait Zali, mais. Ok, d'accord. Moi, et Zomo en endetté mes Zali. Et Zanangoa. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Brita. Esther Nambonda Lelo. Olakisi, de quoi tu es capable? Chanteuse. Alors, confinement de ton côté, Esther. Désolé, Kalongo bien Barbara. Magata bakangi bisome. Tozara na nzambe. Donc makambeza ya minene zo salema. Tara ata bakangi biso ba santé. Donc bangona ata bakangi biso ba malade de bango wane eyelika bango. Et tali bango a problème na biso. Mais de toutes les façons, ça va pas nous empêcher de chanter hein, parce que babisi la musique est aussi le mœurs. Bon lokola tozana mboka ya Congo ba continuer ba pesi ba loi moyen to sala ngo ezate. Malgré ça mais toza kaka to kufa pété. Alors Esther, quelle est ta vision? Vision musicale na ezani. Vision na nga ezala kaka na musala oyo. Donc pona za vraiment nzambe. Donc eza don ya makila. Naza mwana aza famille ya chrétien, ya pasteur, ya bishop banini. Ah ça c'est très bien. Pas pesa bango pe chanteuse na bango. Star mnene na mboko yo, Esther Bongondo. Donc avec Dieu, nous ferons des espoirs. Donc nzambe ka liboso. Donc vision nanga na musala o nzamba tekat nanga na bana bakaje b'Afrika to kende liboso ti to kende ti mkolo yesa koya to tika te to zakaka. Ok, merci beaucoup ma chérie. D'accord, et Vicky Levure, le Lom Tozanama Solo, alors Chéri Badé, et on revient pour continuer notre émission de musique. Lobelanga bade nininga na sala pote na mona baparas ya ndenge boyo libala mamaro euta na paradiso Nzambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga aekosala mwasi na mopanzi ya mobali baleoro ebanda libala wana ti lelo yo tozali se kolanda lobelanga amabuka nininga nasala pote namona bapasi ya ndenge boyo libala mamara euta na paradiso Nzambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali korozanga aekosala mwasi na mopanzi ya mobali baleoro ebanda libala wana ti lelo yo tozali se kolanda Mima na kati ya Luanda, vrai chéri. Nakobanga, nakotuna, tine yoko sekenga, botenga na lova yo. Nazeli yo pamba moniye. Naloba po mingi yondimara nakosuka wapi mama ye libale koti bololoro bolore ozali kitoko pena yebi okofutanga pasi na moni napola bavula mingi ye nakota lopitalo pona yo meka mokero kanisara Armand meka mokero kanisa Barbara mwasi kitoko chéri yo oro yo chéri yo oro bébé oro
oh, bébé oh, oh. Mama botanga ikajamboye balobi mon lieutenant barase fumombuya na kati ya kankokolo oya bino mbote yango yo bana kan balobi chanteuse na bino Vicky Levi nakokamwa nakokamwa ngara nakotuna tine yokosekenga botenga na kaka yo nalelileli nalovayo bebe nangara nalovayo ara bebe nangara meka mokero kanisa zongelanga meka mokero kanisa nakufi na bolingo na yo chéri oh 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 chéri oh 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 chéri oh 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 chéri oh 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 motema nangaye chéri oh 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 chéri oh oh Sokoto. Vicky Lévure, une très belle chanson. Voilà. Abeti Masikini. Oui. Oh, merci beaucoup. Alors, Vicky Lévure, que penses-tu Nandenge Bozako s'est lancé siko na katia monde en ya musique autant que femme. Bozana maroba ngamo mukete po babi mondo ezana mawate. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Autant que beaucoup on a niveau ba producteur, à niveau ya ba fan et tout et tout. Que penses-tu de cette nouvelle, de cette musique congolaise? Barbara, vraiment merci pour la question. En tout cas, vraiment ceux qui nous ont pensé, nous avons vraiment trop excité pour y bima pour musique na banda kala Barbara. Ceux qui n'ont pas parcours nangai ba obazo landanga et mystique. Nazali formé na ba vie belé neti Kofi Olomide na pesi vie na bisombo te le Rambo. O papa wala kisinga nzela ya chacho rumba. Donc na bandi musique kala. Ceux qui vraiment nazo vraiment oyo nazo penser malamu lobby na kati ya mouvement oyo ezake. Na kati ya bana baka jito bima. Vicky Lévure pe ba yokaye. Donc ya malamu kaka ponga vraiment na linga kaka ya meilleur eza pona bisopo to sali mouvement oyo ya basi tango to zuneti ba vient na biso baziye ba yeba koti na kati lokola vient na biso Clovis ayeba te ba maele na bango po ba sala biso. Donc eza vraiment eloko mo pona nga vraiment na revara le meilleur. Barbara son na biso ke naza excité o ndimate. Ata père na nga vandi wana po papa na nga na mwana mbila. Naza mwana soda ayebi donc souci ya mwana na baninga na nga to zala na bango. Baebi que Vicky a un souci à marambo ebele. Donc nazarama excité to bima. Mais tout justement, Obioza excité, l'excitation c'est une très bonne chose. Est-ce que vu que si tu es trop excité que ba producteur tombayaka, ba vraiment ba makamna mo bébé tout monde que non yo pena na minute ceux qui ozana carrière, ozana mo ba ozana avenir, ozana opportunité mais benda nanano. T'es bon, au moni na minute ceux qui motoyen ndengwana en tout cas iko simba tena sens nini. Parce que biso bana bakaji toza toujours ini. Toza wana pona tosa la fierté ya mboka na biso na kati ya basi na producteur ako ya soko ye a sepeli net na Vicky mais Vicky azana kati ya bana bakaji nzembo ezana kati oyembi soki a sepeli ninga asadere na biso asali biso poto bima na roza l'excité pona uta na ngapena ba mouvement musu na zala na kati babimisa na bango penga ite na kati ya bana bakaji so producteur a sepeli peut-être a sepeli na bobette na sepeli na mission na zo beta bien aroyaka produit biso tuto ezaka netka pona avancement ya mouvement donc ils ont intérêt na ngamote na pena souci ya baninga na genre tous pour un pour tous quoi. Voilà biso toza bongo toza vraiment ini biso to bandaka la pona ba masse ezate ke wa ya kilobité biso mato uti toza vraiment na début na biso toza nango donc de tozo kende vraiment ya malamu. Alors Vicky Lévure, merci beaucoup pour la réponse au Pessinga et encore pour la excitation zanango. Je nous souhaite que les bonnes choses naba kashiba Africa. Merci alors, beaucoup. Là nous arrivons presque à la fin de notre émission. Donc nous sommes à 2 pas. Moi un mot par rapport à public Nabino, na numéro de téléphone, comment vous joindre et puis nous allons nous séparer avec Éminence. Nous allons commencer par toi et puis le micro va circuler. Vraiment merci beaucoup na pesi mbote na ba union so balingara Vicky Lévure. Na pesi vraiment soleil wanga ici kazali vient na ngai. Na bosani toza vient na ngai na lela au fort. Na pesi bana poto union so balingara ngai na pesi
maman na ngai balobi Kajambui aboti mwasi kitoko na kati ya basi chanteuse Levir papa na ngai mon lieutenant Baras na pesi Arafat Hassan na pesi balobi mwasi kitoko mima na kati ya Luanda Trifene Samba na pesi lisusu na bosani te babi FBI international babi danser amunene na kati ya Luanda. Donc merci quoi. Nous allons passer le micro à Esther. Alors merci Esther Barbara. Oui. Yanga liboso na tanga liboso nzambe merci na nzambe apesi biso opportunité sur okuta na susu lelo. Merci na famille nanga mobimba. Merci na Marbuka bisika zali azolanda biso bambote na ebele Barbara na pesi mbote. Merci beaucoup. Na pesi Clovis dans bisika zali mbote na pesi Shoba Base Shoba Far na pesi mbote bisiko zali artiste les grands artistes Kojak Luka on a pesi bambote na pesi petit frère nanga Adolphe Tambu bambote belé mbote na famille na ngai bambote na batinyoso bazolanda ngai Esther Bongondo Star naza percussionniste na bana bakaji b'Africa. Ok, merci. Bredita. Ok, merci beaucoup. Na pesi mbote na famille Matondo, basolandanga na minute na manager na biso Clovis puis Armand Bouka. Na pesi mbote na tous les fans ya bana bakaji o balanda biso. Na pesi mbote na journaliste na biso Barbara wa yambi biso. Na pesi mbote na tous les fans. Merci beaucoup, Sophia Baz. Kilo Congo charge donc. Vraiment, kilo abana bakaji ou Africa, Africa et la charge. Et puis kilo Congo pe monde. Ya kilo hein. Donc pour la lomingo lelo na tombeli bambote na famille Chimbuka Mobimba. Na pesi mbote na maman Berthe, papa Cléo, papa Jomali, bana Rigini tout, bana onyoso bangara bana bakaji, afi wanganda en tout cas ba bonne guérison bisiko zali, pichuna, misa pe envoûté Niclette, bambote na bino vraiment merci na bino nyonso. OK, Iget, ba dédicace moi ba bon confinement. Ba bon confinement na la famille qui tenge mobimba o bazolanda ngai. Ba bonne guérison na ngai na mon président Michel Omabilo qui tenge bazolanda ngai. Ba mbote nanga mingi na Niclette ba mbote nanga mingi na colonel Sefu azolanda ngai ba mbote nanga mingi na Cédric Libaya azolanda ngai na mboka ya bapaya ba mbote nanga belé pa na ye na pesi pe bonjour na ngai na leader Vivienne Kiaka talaka bana bakaji biso yo ba Africa tozelaka yo merci. OK, merci beaucoup Iget. Merci. Ngana pesi ba mbote na ngai pa Arlette Mbala. Très important que l'école temps. Na pesi Aminata Ngedi. Mfinu kwa lemba ba mbota trop. Mama na ngai Louise tenga place za ba mbote na pesi Tegandi Takera. Ba mbote belé vraiment et puis bato balingara bana bakaji ba Afrika ba mbote. Voilà, merci beaucoup. Bobet, tu numéro devais passer le numéro. Contact oui. Pour nous contacter. Vraiment, Bobenga on a plus 243 82 48 49 655. Plus 243 82 48 49 655. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, ainsi qu'à mon équipe technique, à mon réalisateur, M. Armand Bouka, à Marla Tokoulou à la réalisation, sans oublier Fia Lungila, Jérôme Luzolo, Sindani, Jonathan, Fumumbidi, Sacrato, Fred Kabeya avec Cédric Isengoma de Awar, Centre culturel Awar. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain pour votre nouvelle émission de décollage. On se sépare. Je demande à Bana Bakaji Congo, d'Africa plutôt, de nous chanter Éminence pour vous faire plaisir à la maison. Kobomanga ipona yo mwasi nayebi eloko nga nasali te na banzela nyonso nakoleka nakolakisanga se misapi mwana mabe nakomituna eloko nini nazwi ya moto nandima ekoma likambo banzela na ngai nyonso ekoma ya makambo bakokanakananga
makambo nyonso nakosala wana mokili ekomi kaka defi ya moto nyonso. Nzambe ngai nakotuna ntina nayeba na mikebisa. Soki pe bango bakolula Dolores bayebaka ngoya nanga. Bolingo yanga na yo ezali bolingo ya Nzambe. Naseli yo kobanda po mwana naletaki mvula tobalani. Nakosenga na Nzambe abatela bolingo yango. Nakomona nalingaka yo nayebaki ata ndele tokutani. Bolingo yanga yo ezali bolingo ya Nzambe. Naseli yo kobanda bo mwana nayebaki mvula tobalani. Abana bakaji minos minos. Merci beaucoup. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier Bolanda. Ezaka moko Nkumu Africa TV. Bon s'abonner belé. Nasenga la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko. Wele ma vérité. Nkumu Africa TV. Bon s'abonner massivement. Baye Balingara Serge. Bon s'abonner dans Nkumu Africa TV.